Ouais, balandi ya FMTV Fondation Maluwa Nzambe apambola biso na bino. Vraiment bino bozali na bandaku bopesi biso matoyi ya koyoka nini tobongisi lelo pona kolobela o etali bomo ya mutu na mutu siki kutie Nzambe apambola. Vraiment ndeko nanga ka ndetso balelo tozana janvier aussi la lelo. Ndeko Dieu est bon. Tant na lobi Nzambe aza malamu azaneka malamu. E simba, e beba, e bonga, e zala wapi Nzambe kotikala ka malamu. Problème est aboy. Chaque vie est dans la catégorie à likamna likamdenge pesi. Oyebi na koloba lelo likamumoke ko betsa biso na bino di baku mezandenge zaleli tokinga ndenge ememe biso. Ngina lobani. O mata okita ezana ba race ya batu misusu po e simba il faut akutana na challenge. Ngelo bani. Yo obenga mate o vivre na facilité ozwa. Yo pozwa fole kana kwata. Oyebi kwata. Il faut transpirer, il faut lela na yangonde Nzambe abungisila o vipo e simba. Yo okosungaka batu me yo to zangi bakosungaka yo te. Do obenga ma challenger. Yango na baka chaque fois quand nyoso balobela batu na ba église ne balobaka envoûtement, blocage, bitumba no seke ça non, o mato kitana zo peso conseil sérieux a tozo sambela tina sanzamba yebi pa solorana yo bitumbe go tika ka o te tim kolokolongo na sia na moi oyo. Ndeko za kimia Nzambe apambola. Ndeko nanga nazolbe à chaque fois soko za challenger lokola ngona benga ba leader ya vie oyo oyebani nzela mutuna makolote kote bitumbe uta mukutana kana poule moko ke po simba faut transpirer au fond ndima tout okutana ngo zande mutema munene oyebi bitumba vie ekomela batu belé na kopesa simple mususu atana bana basi. Au moins, fi mususu, moi si kitoko na bakate ki alika alika te kitoko zana muto ye moko donc kitoko moi sina mobalo alingiye kitoko mutu nyoso tu eboya matena muto ye moko me minzoto na ye net inga jamais na komona mabe na ngati na za bien ndenge na salama chaque mutu mona Nzambe sale bien ndenge écoutier problème na ngeza boy au moins fi mususu o kamwa abota mwana na tata obinu bopesa ka faute. Oui, abema mabe po asala erreur on a to bêtise au bomona ki abota mwana na tata. Mais soko landi na logique pendo fandi tali au mona ke yangani aza innocente. Akutana ba escroc lokwa ba biso, akutana ba bibele mususu andima ki tema loba lobaka na ye na ninge komi na kati et perturbé. Misusu peza langage na bango moko. Umona ki toko be munoko na ye moko ya mabe o esela ke mibali ba kimaka yi. Après quoi ça ki envoûtement. Yango na zoko lobao. Ne pas dit que soki oboyami na mobalo tkai na bana tata ndio koma sujet ali chona ba famille na ba camarade te na mona pe bana oyo ba kola bongo sans tata mama kolisa bango na kubunda bunda na emoko wasutinda bango na ba famille ba boko la bango lokwa ba ndio besala kaka simbelanga mwana de mois mama mikono soko zimbongo bengi bango papa yemoko kiyendi ba bima pe na ba venir oyo malamu ekamusa mukili ba don eza ebele oyo pesa kambongo so ipe mwana ngwaza mbamba tanga esimba so iko tanga te même na commerce esimba so iko commerce te na bali na sport wapi tu epesa ka solution yango na soko loba nini na vie condition nyoso kokutana na ngoko pesa ngo foti te sala nde obongisela yango nzela epesa forme pozo kimia o s'en sortir nini ngina loba wana pourquoi makamunyo sote komela yo nanga owela liboso ko kanga bato misala molili pembeni sa oreman o mona bango moi likamke ba bloquer nga eza freinage ngana kondi mate seke pa na biso non makamusu seza ndenge Nzamba chela on a le chaque fois soko zalaka na tango Joseph tala Joseph vina ya bitumba ye moko ba mutuna makolote atambola pe na nzela mabete azaki mwana Nzambe na vérité abanga Nzambe na makamu nyonso mais vina soko tali eza toujours ya ba combat OK ko bongane seki na facilité te David peut bonga il faut que Nzambe intervenir malamu na yake ndeki nango partout bimisele ki zoba pourquoi na lo baboy ezana batu misusu lelo zo souffrir mais aboyi makamu mususu ya kanyaka ya nzela mabe oyo ko pebisa lokumu na ye malgré tout batu bakomona te bakobetele maboko mais ayemona ke na baby alingi na ete atiki ba chola yeba mona ezoba tala bolole oyo arrêté opportunité moni yoku tozokili kama moko kuna tala andimi ba wolola ye mais na miso Nzambe aza na raison lelo lobite ekosimba nazoba na ndinga vérité. Combien de bana mibali lelo basisi ba classe bazangi misala malonga po esika bakendeki ekomi bikila makasi atali na bikila atena ndenga zela lobite na ndimi na chola na famille ba mona ngai ya kola mais azaki lokote kene komi kotsa na makambo esanga mutuna makolo epesanga perte ndena zolo bawa vie il faut aussi signer na bagarre na tous les cas mutu moko te ayebi makambo ko komela ye lobby oyo komaka lobby eza Nzambe
o eleka to mesana po to mona mais nazo pesa ko ba conseil kanga mutema zala mutema munene vi poko do ko matina rond point o mona makambo ba mona kate oza na mbongo ko chola kote musuba ko lingote na mbongo na yo oza la pe piaka o meminga monia ba bola nyos on a bisaka bino mukulumo na lobaka boy pourquoi mobola balelaka ye mingi koleka muta mbongo or mobola tike loko te kuta ke ba nyongo po bolesa ki a rembourser te moko mona mukolo mobola kufa balelaka ye mingi kolela on ezaka ko sepela na ete bana na mwasi ekomisi ngambo tango kufi yomona matango mtumso azola chaka maboko boy ce qui fait tout nos sous charge te na pesa Congo oyoyo ngana lapi nanga ba biloko yamona sol ba chaque fois ndeko nanga landanga bien omoni nzambi akokisa nyonso yo problème na yo cha elongi na moi ndima condition ekuti yo okobonga na facilité te soko chelongi na moi te ko chelongi na moi ezanini kolanda conjoncture ya mboka ndenge so mema biso te ezala malamu ezala mabete partout otambwa na monde okutaka mikumbe ezaka na pays problème na yo moko bimisela yo o ezakati na yo o s'en sortir et puis so position o telema babetelo maboko et puis yebango nzela ko kende ko luka esengo ezaka toujours na facilité te oko cholama oko sekama oko mona mamonambwa er moko mona ko nzamba sundoli yo zalamba persévérant ndoko mona le pamboli ekoya mingi to mitiki na place ko luka to mikoti na église oui église ça bien pour nous kumisa nzambe tenga pesa biso pe mazo batela mais les réunions soko zaka na église te sambela bima pe kende ko luko teka oko pesa mabonza ndenge ni soko sango o lukite ozolo baka ke ngana ko bonga to za mitu mikila te ya munoko kaka ndeko nanga nazolo bana vérité pourquoi batu basambela te bazo pambola mama kasi ko le batu basambela pourquoi bango be bilo moka ke te soki na bimisi mutu nanga na moi pona luka lipa te sans frère ko ya te mais biso na yo to sambela to banga nzambe to bi mukili bien balaka biso mitu mikila te na lola to zana bakicha liboso mais problème na yo sikoyo pona ko luka sikoyo ke nzamba ko pambola nga mengamo kona nzoto apesanga na kotela ngo na likambo na kusala po ya puyenga epesa solution rien nazo bano makamamike to tikai na ba retard ba makambo ebele nyiso ka ko chola sala o ngana mutu ngana ko sa musala boite ngana za mwana nzambe na bongina misala ko pepate ngana za mwana nzambe na bongina musala ko teka kana moi tena fanda ka base ka nga ngana za mwana nzambe na ko sala makambo ko sala wewa te ngana za mwana nzambe na ko sala ba meshi te ngana za mwana nzambe na ko tambusa ba antenne na balabala te soki baloba loko nini wana ndeko na zo bisayo il n'y a rien pour rien yo kanga bien nzoto même tolati ba déficit biso na kolo mukili eza ya ufelete na pesa exemple muke pourquoi nzoto ngana zanango soki na moyi nga clarté ko la difficulté à payer na bitin na koki nga te na zonga nga avant po so na umena mukili na umona kana ko souffrir pam tika na mi boma na kufa na mela kisi to na sana nga likamoko na ke do pem e komingam or webi ke soko mi bomi o mi kotisi na lifelo mbangu ko leka kutu mutu aseli masumu pourquoi kolo mukili apesa ki yo nzoto na e servir na mukili ko zanango yo longoli yango avance ay moko tinda commandement to babumi na côté et comme sous danger ce qui fait yo moko ze ayote ya mi balé ato mi bomite soko fa ina nzoto o timu ko la suka soko sela na ndengo nzamba lingaki to keli fele comme problème mo kendo pela moto na satan donc kendo pela moto na satan par rapport à quoi na tambaki na ndengo mukili pesa nga privilège o te o sumukaki na nzoto ba pesa ki fallait po tambola boy o zomo na te ke yo zala ka kolo yo te ba simbisa yo lokwa nyongo kendo zongo sa rapport no mukola suka mukolo ko futika mukili ce qui fait to ça o nyoso kuti ko ya mutu eza fort na yo te nzambe nda chayo yo pe sala siko makamu nyonso ko kuta na ndenge catégorie no ezali mema ngo na esengo pe comme c'est un objectif o suka na place ba chelo ndelo yango moni mingi bazo comprendre te ba tika lokwa ba spectateur akoya na mukila telema akoma okama muninga orea lukela yeli moko lipa ko pesa e raison te nde na monaki ba garçon mususu na kwa quartier ba koma ko fanda na place ba teka ba masanga ba zododo ba masango kwiti makasi ba bombe okomona penda tongo etani ba zobela te nzoto makasi ba niki bazoke wela ko mata ba train ba taxi bisi ba kombi ba misi ba okene ba copie na bango na lobi copie nyoso ya tongo te mususa ko fanda bo za bureau na mutu musu afana na quartier bo mona poko ke copie be pampa e kota rapeko likamta bimi tongo ona zo pesa ka ezala courage mo mona ba garçon ba fanda na quartier ko senga na ko senga o pesi bango 5 ba baxi loto o pesi 5 loto tongo ti butu mais baza pe na chance ko tshaba si ba zemi baza pe na ban siko bana ona bazokola ndenge ndena mona ki moko azana mwasi penda acha izemi batikele siko mwana mwasi akima likolo ba difficulté mobile leki ko la lise ba nzale leki mwasi habité sona ndi mobile ngana kukufa ake na mwana mobile boy so ketika mwana asundola mwana mais tana mobile yango pe orake ndiko bima pona ko ngende tongo ko lukela mwana lipa oyo ko kolisa mwana rien ye pala mukaka na tongo ko te bateka ba lotoko ki afandi wana o mwana bandiko beta masoloti oyo osomba lotoko apesi ndam oyo ko somba bangi ameline atikeliye
ti poko mwana zo vient ko senga soka moni mutatangi mbonga bandi ko beta masolo mwana ya pasi pe kotra mutana motema mawa asungelo kwa mobola balabala parce que okokolisa mwana boye ti wapi ndeko nanga pauvreté musuto zolo bango eza su ya mvutema ya satana te ikomi pauvreté volonté na yo moko ana loba pourquoi na lobi boye na remarquer bakai belé pourquoi bato bango moko basala ka musala balukaka mbongo bakotaka ba makambo pasi te lokola biso bato to ba chômeur tout ça ke loko te meteluka makambo minene okomona mutu musu na quartier afandi wana soka bakabele mulangia masanga ndenga ko simbela na maboko azo tambola nango partout ameli mukeke o senti que fier nyose bimo ndire mutazana kacha mutu azo tambola azo sala fier okomona kutu atazo le koti musa azo monote wana masola minene et puis bana basi balinga ka makambo bongo nde bakendo mitika yango ne ko remarquer Eva eloko saka na lola vimanga na kamo tande o tipso na mikumba na je biso vérité Eva pendo zaki na témoin te yo moko oyeba teke maloba satana zolo bezen mabe ozaki na poso ebani ata kutu makambo satana lobaki zaki ya solo oringeki ozongo lakisa ngo pa nani ozaki yo moko na lola muto ko betelo maboko azalaki te atokuto lati bilambasi ka fois 100 banyamande banga batelo ka batala et puis ninge sala ko sala boy ngamona ebiti mususu pe na lobaka Adam quelle fidélité lola bozami balé continue so tambolaka simba mama chena loboko botambolaka o mesana ko tika Eva yemo yango satan monaki azotelenga na pamba ayeko tia lito itama kama komi biso le loi ona zo loba yango na zo pesa ka kino ona tout zo ko nglobe pona lobake na zo to zo lakse be itinéraire ya ko lobake non makamuso zo komela yo eza sata penza te nzambe pete po nzamba pesi yo pe mayenda zo batela yo makamuso avanza mbakota sala ta lingi yo forcer mais quand on kobimisa un peu kotala ningi ozana ngo na capacité ko pesa au courage e ko kende ko luka lipa bon nzamba appuyer bato bazana nzela wana petini kama pamboli ozwa et le côté au vando kanga maboko kaka ba projet tokoti 2022 yango ti tokoti kota 2023 yo siko ko sala wapi to boy tende bozo ba ke Congo ezangi misala mais kati na kati ya Congo oyo tambola na pokwa partout ko mona batandi ba kiti masange silaka so masangezo sile banani bazo sombango ba pa pe ba uti libanda te ka biso bana mboka so misala ezate baninga bazo lango bazo zo mbongo yo vanda ka okanga maboko otala ka peka no kusona kana ba journal na balabala ndeko nalo bawa yo kanga et puis soko yebi ke ozana pesa mabe zona misala ko pesa te vanda nya ko kende ko luka bana basi to chaka matoi na bazemi bongo ko tamusa bana na ba famille kwa batu moko ba joueurs zoti ne bango soki wapi nazo mama kama mike neti musunga na mona ki soki lobby na fandi bana tala boy ndeko moko ya mwasi aye na ndako pasa neka kotala bino bolukelanga mwa mbongo nakende kolamba na liapo biso mikona ndaku nzala ngabi ozana ndaku nzala okamna bana kombe 3 ngabi mobile za ngabi ozasuko bozongi pana ote na zapa mobile ngalobi vraiment ovandi pa mobile okomi na bana misato muyo komi ko tambola poko ndo lukolia ya ndaku seki fe lokolo tamboli be seki pineza ko yinda ube mobile atindi oto yo moko mobile ngo peti na loba na mona ite kanga lupang apesa te nazo makamba mike ndeko nanga tande to favoriser ki pauvreté en Afrique siko na mobala ngo pepe na yemo ko place za comment ko zana courage ko landisela ka obana mais soko kata ko liesa yo moko te amoni na no batuti akangi ni lopangu yo moko kutu na bite tando na mawa ana zo loba msoso batana ngama ndo loba pona lobi vérité makamoto sana Congo siko na yo moko beta calcul to ko koma na idea malamu ndenge ni pankamba boy omoni mwana moko liboso bozoli ya bien te okata te okomi na 2 3 comment vous en a souci ko ko bota ndenga ko lier ces athées mususu pour moi ba foot la raté o manda ngaso ba kuta so ba famille mobile et pas mobile o mona ba zande na kati ya kikuko ya mobile ando fana ba leki na eloko ya chema si zemi ba bengani siko ba leki ya tikali ye moko ala komi ko konza ndako siko biloko aboy tolo ba te o ezaka pauvreté ali suma famille non o ezaka yo moko volonté na yo yango moni na zolo ba vérité 2022 bozana mayeli ndeko nanga soki obenga mo za la challenger tika no masolo négatif na vie obetango mingi pesa solution te obetele batu masolo apasi kuto ba chola yo kanga munoko kota na rythme bato ba kanga mutema bazo kende vie ko simba zala courageuse na vie il n'y a rien pour rien tala même na match to kumisa ka équipe mais avant ma champion ba kuta na adversaire mususu ezaka pe yombe ozo comprendre mo nasolo ba wana zalo ko la boxer na bimaka champion zu sentir ma sape na li tout adversaire zo kitse pe makila ne longi bozo kumisa mena mama wape atutanaki nazo pesa ba privilège tala na ote yo facilité yo kanga très bien na vie il faut payer prix na vie tika facilité batu balanda facilité ba kufaka 20 mbongo ko lokota baleka ngo sa contrôle
mais mbonga musala baleka ngone kenge zo ata 100 frères mutoki et puis ça ka kimia ko leka 10 000 $, le côté ça mutuna makolo kaka na ko sala projet tina nenge ko sila o ko mettre $5 pour $10 pour bandi na teka ni pona mata mais uti likolo jonction na se on a pesa piste à vie ndeko nanga 2022 longwa ne kiria muto azana mwasi na bana na ndako mais kota kendera na bar na ba célibataire so zo mela on dimate ka bota batona batumabe oko mona mutu mobimba penda zana foyezo ko futa banyonga mwasi ne bana na ndako te mona zo tamba na couper toboka lipapa mwana katana ka zo mamango na fille de fer on dirait soki mwana moka zana mboka mais soko mona na bar ninga zo sala batapage ko melaka ba 4 5 peso beta masona misa watu po ba mona lokumu na ye ngaso na meli de bouteille na koka konimba te ngana mesala besa régime nanga ngata ba lobby vraiment tout kanga te ngapa na koka biloko wana tu eza mobala zoba ndako lo baboy ndeko nanga zonga mayeli mobali malamu mikolo aza mobali ozo fanda nye miso zoke na cop musala sala kazo ça na fait du mois foyer na e kimia ata defia bi ke so ba futinga no futa ba nyongo na vie pe sa position na zolo ba no vérité yango moni basi mingi na mabala ba komi ko mankaka bino pe tamboka na komba mwasi ne ba ke osala impolité oyebi ko bomba mwasi te bozana ndako ba bokilo mwasi zo fanda pa na bino. Non, bah, t'as pas beaucoup de moi, si on dit pas na bino, bozo qui coucou. Moi, si pose en valeur, à ta zola la pana bino, kolia na fait ou takana yo, na zo zonge la peine zolimba. Mobali, bon, ma quand tu ne peux pas moi si moi $5, $10, bon, ma quand tu t'as 3 000, 5 000. Il faut que tu balais qui ne va commencer à back in the class. Moi, si ya, perception 5, ça peut te foutre à tigeko, attends, go defa lokuta. Perception mi fato rozong sana sim, wana c'est bien. Il faut moi sinon alamba biloko gune motema ne lingis ko balé qui ne va ko senga e. Moi si ya perception ma lipapuko, pardon, na ma tembele très biso ndam. Au moins moi ça na kilo tin, mobile na ngata to bonga te. Mais na muki apesa ranga na famille bazo pesa nga valeur pour bazo télé, bazo télé, ce qui fait un jour au simba. Mais yo te ko vendre pas ba kilo bien, ko lia ya moi si ko tena sano banda ko tonda te. Ba ndo ko te bino fufu bino mbale. Moi ça le ba ko katele mangal. O ke no tamba na ba camarade bazung cho na kuiti ça 100 francs. Moi si moi na zo tala moi na zo en tout biloko musu to loba ndeko nanga. O besa biloko musu c'est ça soni. Yesu yo loba te. Ndeko ana oloba ona lobi mabe o 2022. Bon meka ko changer mentalité. Tala âge na kitala tala et poussani. O mema kibo mwana tina niveau nini et puis yo komi na engagement. Tika ta muto aza célibataire to ko ba tabia ba célibataire ko ba biso yo ke na bana na ngate na zana ngaki yendi na tambo ndenge na kokende kote na kotondela so na zoyi nani na kotuna nga nalia te ko pusa koba na zoyi na nga na vandi na lali mais yo okomi na mwasi tamba pekisa ko tika mobulo sa eloko te lokuta bosa ba jaloux na vie foko kola kana mwana nzela moko to tigelo chance to tiazem tala mondo ko mako ouais o mwana mutu te ko betaka ba plainte mwana ndire mikandale te ko ina mzela o mwana moni tala bo ndeko na soni moni ki sasa mutu tu azana ba difficulté azana ngo oya yo eleki au mona mutu okasanga mutu te na mwambongo soki ka mutu abeteli soki na leka pa kingandi na liaki na tondeka pesinga tike tongo so bimele kuna ko senga nyongo kaka ko tout polia pourquoi ba fille boy boko zabi senga na banda ko batu tina niveau nini ndeko nanga nazo pesa ba conseil sérieux o ezalere moko bunda lukalipa to zabi so tout ba challenger soko benga mana nzela pose fotoka kota na mutoki ko linga faciliter na vite nazo pesa conseil na mona basi o na mobile simbagi te azuma mbonga mukyo batu bachola achongo na koteka mikate ba galette pam lelo soko tali bango bana bazo kola bakena suko ta ba famille te omoni pe bazuma moko kilo partout moko na famille bazo pesa bango valeur pourquoi bazo dépendre na bango moko vie na bango komi na malam mais yo likanga muke bana bokuta na matanga na fête ko jamais présenter moi na bien so présenter ka moi omoni oyo ba yibaki mutu écoute belaki pourquoi ma solo ka négatif boy ndeko nanga ti wapi to changer au 2022 vraiment on a l'obité nzambe apambola bon continuer ko la FM TV Fondation Maloua car on est awa nul n'a le droit d'être et recèle sur la terre vraiment numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112 de tokutani mbalasima nzambe apambola bino bisika ekuti bino na mabota.